Na la fonction publique, place ezali susu mingi te. Biso basi teteka nini? Awa la fonction publique, misala ezali susu mingi te. Biso basi teteka nini? Dimaki c'est na lobi onga na lubaka na ote koto libanda dernièrement tango nejaki ofukami bato badenge na limbisho na zongisho na ndako siko depuis tango dimaki oyi bien que non tozala bato to sale mangana kati musala la denga pour la tombe récupérer bana na benga pour yamba te omona makambo ngo siko to kala tenga na ah mère aussi la pamba no to sala la bala moi ba nini o basha mbongo leki oui là leki te mère bafuti déjà bafuti leki mère mango ekotaki osoba nini nango bo na zuli bana mo ba bilo mike basali soldi donc koti zara na koti primas bongo zongani yo ko to zuba pese bele mère ta ko zong singa pale yo solo wala ba pese za oko sete okutoza biloko na yo na ye lisombeli kebab nde ezalaka kasi kota te papa kota malili papa kota je t'aime na leli akobizu yolala mekola sikola ta makolo yaka papa oyoki elenge ya Congo tapelema dimaki c'est na lobi onga na lubaka na ote koto libanda dernièrement tango nejaki ofukami bato badenge na limbisho na zongisho na ndako siko depuis tango dimaki oyi bien que non tozala bato to sale mangana kati musala la denga pour la tombe récupérer bana na benga pour yamba te omona makambo ngo siko to kala tenga na ah mère aussi la pamba no to sala la bala moi ba nini o basha mbongo leki oui là leki te mère bafuti déjà bafuti leki mère mango ekotaki osoba nini nango bo na zuli bana mo ba bilo mike basali soldi donc koti zara na koti primas bongo zongani yo to zuba pese bele mère ta ko zong singa pale yo solo wala ba pese za oko sete okutoza biloko na yo na ye lisombeli kebab nde ezalaka kasi kota te papa kota malili papa kota je t'aime na leli akobizu yolala mekola sikola ta makolo yaka papa champagne bouteille de champagne Na la fonction publique, place ezali susu mingi te. Biso basi teteka nini? Awa la fonction publique, misala ezali susu mingi te. Biso basi teteka nini?
fan ekokaki awa tokiti na Palanca na Barcelone libanda nango kutu koloba te bamama balingi koyeba te batie bakiti libanda na balabala na Prince mpona kofanda komela pe kobina na journée na bango ya bamama. Palanca c'est Paris, Palanca c'est Dubai. Awa tokomona nyonso lelo le 8 mars na Palanca botala bino moko bamama balati maputa na balingi koyeba te bafaya na Prince batie bakiti bakomela bakosepela Sacré.
as commencé à faire l'amour à quel âge? À 13 ans. 13 ans? Oui, oui. Donc 13 ans, tu faisais déjà? Oui, je te dis la vérité, non. Pourquoi tu discutes? Massa! Et tu as combien d'ex? Combien d'ex? Oui. Attends, l'ex original ou bien l'ex passé? L'ex que tu as passé quelque chose avec lui. Passé quelque chose avec lui? Il y a... Attends, compte. Alain, Eric, Junior, Valérie, Clément, Atangana, Simplice, Boris, Angèle, William, Willy, l'autre, il s'appelait encore comment là? Il s'appelait comment? Mélo. Quoi? Tu peux inviter? Mais ça que de compter, non, tu vois, j'ai oublié. Dylan, Seigneur. Steve, Félix, Ferdinand. Tu es sérieuse? Ouais, tu sais que de compter, non, je suis sérieusement. Tu as combien d'ex? 12. Loïc, Maurice, Girès. J'ai déjà parlé de Dylan. Non, oui, j'ai déjà parlé de Dylan. Maurice. Pourquoi ça s'appelle Gabeko. Ouais, dis-moi que tu as envie de blaguer, non? Mais ils sont en train de blaguer comment? Moi, tu vas faire, je vais oublier les autres. Ben, ce sont des ex comme ça. La Wakubero. Roméo. Bambala que tu Ronaldo. Fugoni fetire chukwu n'ọbaka ebelebele chukwu ga-asa otego nwoke bido bibe n'iju anya o mana aga m apasa n'ụgbọ n'aka Ok. Ndeko na biso ya mobali oyo bozomona na nsima na ngai babengaka ye musée kombo na ye oyo abotama nango en tout cas toyebi te. Ndeko na biso oyo alingaki koabiye na mwana ya ndeko na biso mosusu ya mobali parce que nalobi na minute oyo naza na besoin bamama bo se révolte moni live oyo bo enregistre yango botyango na bastati na bino soko obota mwana mwasi soko oza mwana mwasi fo yoka kanda kozala na kooma musée te o musée o te koya nanu musée o te yoka nanu mpasi lokola ke mwana na yo ya mwasi omoni ndeko na biso ya mwasi ya ndeko na biso mobali akufa otala pasi ya mama boti mwana na ye ya mwasi. Ndeko na biso akufa le 15 mars nde azokokisa une année si je ne me trompe pas. Alors musée oyo bozomona aza na nsima na nga aza parmi babrada oyo bazalaki mpe proche na ndeko na biso. Moi je me rappelle na matanga namonaki brada na biso oyo ba Carlos Kalala bazalaki motivé ba maître CD bazalaki motivé tout temps akoma ndeko na biso te po na respect na ye pe à son âme. Alors musée akomaki ko tirer mwana na téléphone. Je ne sais pas soki mwana zwaki numéro musée na occasion nini pour soki botali ba conversation bomona mwana komi numéro ya musée papa musée. Moi je ne peux pas exposer notre nièce, mais dans ma conversation, pour moi, na commis numéro musée, papa musée. Ça sous-entend que, à qui n'a respect envers musée, le cola, camarade, ya papa na ye. Vous comprenez, bande konangai. Alors, na ko solo la mwana, musée comment iko luka abima na mwana. Akomi ko senga mwana ba vidéo ya mutakala. Akomi kosenga mwana ba photo ya mutakala.
Bino bato bozo condamné parce que on a décidé que boya bene mambo ya PC fora pour la acte basali ya kobundela ngai. Je lis dans les commentaires, il y a des gens où la commission au niveau au film ngai. Et c'est parce que l'on écoute une autre raison pour laquelle vous ne comprenez pas en fait. Moi je peux accepter toute chose. Mais comme on a bassi balé kobunda pour ngai étant donné qu'il y a kati na bango Nantikali Kobala ta mon côté. Nous on est de Banto, hein. Raison pour laquelle j'ai opté au bout de Bango Somi Balé. Parce que ceux qui m'avaient mouru comme Marawana, soit Mourazo qui s'est encore, Moura Kota mon hôpital, mon Bangai Bakangizangai. Naïpsa n'a déjà béné. Neteza boy, Mobali Nayo, Nazala Nangandumba. Donc, comment est-ce un niveau là où ça la Sephora bon. Et puis Sephora. Na vandi na ndaku na zangi batu balandela ngata a se déplacer ayi kolamba na ndaku et puis ba dégâts nyonso ba causé wana en tout cas ezala nga bien été c'est la raison que fait qu'il a décidé ezala ben ezala Sephora na yesu na posa na bangote na yesu na posa ya mutu moko te donc décision nanga ngwana baoba mona nga mabe baoba mona nga méchant baoba mona nga orgueilleux en tout cas moi je m'emballe voilà babantu moi j'ai une famille côté là que moi na bango mobali ba tiktokers bazo bundela ye na habité et ça va bien te ça qui te côté pour bakokaki pe kondima que na mobali ana part na ye moi naza non jeune je suis fort je babundeli nini ça lui bien été donc voilà je suis un peu ça mon bana mama bino batu bozolo bana 2026 bokocha su mobali na mutema te bokota na suki mwende rere bopenye akweyi luvuni wilwa nanu bokuta nina mupinu kuya njungu na bino te yango bozolo babongo soki bokuta ni kaka na mibali ya bavina bino boko loba susu makambu bozo loba te benu katu kadi Oyoki elenge ya Congo.